nazo simba ba question moko oyo bande ko balelaka na komo na bino parce que lelo somboka na biso ka police salinga boy police sali boy OK police on ba konza ngo ezande bino nde ko fandi boso na ngai boy est-ce que policier oyo azana teni akoki ko kota pe bar na ebité ndenge otangeli na poto est-ce que na ebité a pe so na poto na monate na tanyo so na vana na poto na monate policier na kata bar na kata nganda o mela masanga est-ce que na teni na nzoto na munduki est-ce que ça permet que policier ala ta teni aya pe na tamoko ta mort na air service a mela masanga na bar na ba civil est-ce que ba policier na biso ndenge otala bango basala ka formation wapi na Congo ou bien ba ka sa formation na poto parce que ngana ebiso ki policier à poto aye ko kanga yo o mona na beaucoup de respect apesi bonjour messieurs voilà comme ça de ko par rapport à likamuboy mais oya biso ezalaka na ko kanga na bambata na ko tombola mutu na bilamba ezali ndenge bo apandaka na ndenge mboka na biso ou bien za formation o ba maswa non ndeko David omoni ndenge ezali wana c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Omoni na kati ya musala ya police eza musala ya mibeko otolobi ke où l'armée et la discipline est la mère des armées. Donc quand on parle de la discipline, c'est la police aussi. Alors en ce qui concerne ba comportement eza ba cas isolé. Colonel Dani Oleko oyo azana biso na kata plateau les retours sur la police mboka na biso ya moto so lelo mokonzi policier azape na besoin ya sport parce que yo okomaka na période moko so yo luka moto be oye so muta raté abeta makasi oza muta makasi apa la police nengo vandi bo oza boxer na makasi obundaka est-ce qu'un policier faut ça ka sport phénomène oyo aussi la te pe esi la raté na ebité et ozalati so kozonga ou ba na ebité kuluna d'abord l'époque à Mobutu kuluna asalaki te mais yo zaki déjà mokonzi ozaki déjà policier oui exactement mais kuluna euta wapi phénomène wana kuluna pe azanani bon omoni likambu kuluna d'ailleurs premièrement il faut yeba soki totali kombo babengi kuluna ezali donc ba abréviation moko euti na ba ndeko na biso ya Angola parce que mo wana eza na kati ya portugais. Phénomène wana ici la kate pourquoi parce que au moment na bakangi mutu lelo kuluna oyo balakisi na masina mais kuluna na 2 semaines 3 semaines boyebi kake makala ba maman batikali kimia ba kuluna na zongi lisusu kuluna bakangi semaine prochaine abimi lisusu kolela ni 2 mois passés donc na ebité et ça la makandingini et ça bino la police ba boyoka na kana ba famille o wana ke moi no bakangi apesi quelque chose pour bimisi parce que mutu bakangi et ça muta kati mutu lito imokonzi muta bomi mutu muta zokisi batu muta violer na kata ndako ayiko yiba mais au moment na azan libanda lisusu non ndeko jola c'est d'ailleurs pour information soko tali mikolo même avec nouveau ministre Nabiso Titel ou intérieur a ju ba mesures rebelles et puis ba renforcer même na ba matériel ba engin pour na ko permettre ko éradiquer phénomène no ba bengi kuluna ou ba fixer na dossier na tribunal té soit à bénéficier liberté provisoire so ka zongi na kati ya société et ki aye ko oser les sous ko commettre ba bavire mais police a kotia maboko pe akozwa orienté mais ce ko kotia maboko ngo ka le même mutu wana to moni balaxi na télé semaine mois prochaine balaxi azo sala batu ezala ba chaîne mususu baza wana poni makala ilobela ki le côté asali plus de 10 fois na makala akota kabima ya to bike bino ba konzia biso la police comme si bolia ka mbongo bo soir na ba famille ya batu ya ba chaîne wana par rapport à mituna nayo tango zotala mboka na biso na mikova na mke na mboka na biso blocage cause à côté bon, parce que poubelle partout banzele zate pasi na pasi batu baza kolela mais tandis que tota mona na mikila poto osomona ndenge mboka mondele ezali makamutu mais majorité batu baza na gouvernement na biso batanga awa bakola awa bavanda awa na moko blocage ya Congo juste ezalaka place nini nena iba parce que ngavuma na okumisa nzambe mission lelo nazo sala ngo bien manotunga parce que koyamba mokonzi bonela la police neti yo batu balela kamingi parce que eza facilité oya na plateau de télévision awa na poto pe oleka onzi maboy blocage ya Congo eza place nini
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'herbe, mais ça n'a côté l'émission de Bisso Greco, Oyezaka toujours présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda. Voilà, Topesibino, merci. Merci pourquoi? Parce que Bozo Salamoussala qui toko, il y a côté la Bisso partout na bandaku. Nazo sepe na batu mingi, ou baso sala ba commentaire, na oyo baso benga na ba téléphone. Merci na bino, botali biso na Afrique du Sud, toza na Canada, toza na Paris, semaine prochaine des photos qui ne Lille. Après, tous au Maroc, tous en Afrique du Sud, tous en voyage tellement belé. Lelo, tous sont assurés la police. Tous en moko ya mapinga, ya mboka na biso na kata plateau. Na ebi ke bokamwe, et comme il y a la police, oui. Na on soit na mokonza mboka. Tano ba mokonza mboka, ça veut dire mapinga ya mboka na biso, la police. Tambo yoka la police, mingi ba bakati bakansa ke police ezaka kukanga mutu, kotina mutu na prison, ko beta mutu. Lelo na on soit na moko na kati ya Paris. Na komo ya colonel Dani Oleko, force de frappe. Azana biso na kata plateau. Mokonzi, bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Bonsoir ndeko journaliste, merci. Bato basota la biso pona mbala liboso Dani Oleko, colonel Dani Oleko, force de frappe. Azana. Merci pour la question. Dani Oleko nazali colonel na kati ya police nationale congolaise. Na l'appellation na biso ya réforme à la police, nazali commissaire supérieur principal. Pour l'instant, état qui naza expert et à police à proximité na kati ya ville province à Kinshasa. Boni mboka na biso parce que biso toyeba biso toza na poto toyeba ka ke bino ba konziso ki boye. En tout cas biso to piso d'abord merci. Merci. Koyamba mokonzi munene lokola yo na plateau na biso et pas na biso za valeur na chaîne valeur pe na journaliste parce que ça facilité au vendre liboso na ngai boye. Nous sommes déjà des policiers presque belés oyo dirijaka menga ce qu'on a en face na autopesio merci matondo merci, le plaisir est partagé. merci fuma boni mboka na biso ouais mboka ezali kimia d'accord batu mingi baye bakate la police d'abord tozo ngana na sima la police rôle na ngona kata mboka esala musalani merci. Je pense que police même ya na mikila poto toyebi police ndenge ezali wana ezali mission ya police premièrement ezalaka pona kobatela batu na biloko na bango yango monaka police ezalo kwa ndenge tozalaka do azalo ko la soki toke na ndenge ya lingala policier azalo ko la capita donc ba bengi sinzili pona kobatela peuple autre baraka le peuple est souverain donc peuple nda azali mokonzi ko landisa na constitution ya mboka oyo ba créer organe eza police pona kobatela Batou, y compris l'institution en Mboka. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Otangi awa na poto? Oui, nous avons formé na Congo et ensuite nous avons continué la formation na Katia na Mboka Belgique parce que nous avons expert et la police à proximité. Papa ou bien moko na famille na yo azalaki mokonzi na Mboka na biso na la police? Oui, effectivement. Donc
bon, premièrement, Moussala n'est pas vocation. Et pour information, Nazape Mokitanope à papa, malheureusement pour l'instant, dans la retraite, mais biso toza continuer pour faire marcher toujours Moussala la police. Ozali mokonzi munene na mboka na biso na la police, o dirijaka tellement ba policier belé. Lelo oyo, ndenge ozota mwana poto. J'espère ozomona ba collègue na yo, ba ndeko mususu ya mindele. Ya ba policier ndenge ba sa musala ozokota na ba commissariat ozomona ba gendarmerie makambo nyonso ne yo salama différence nini oyo ozomona awa na poto parce que toi on a kati ya Paris oyo ozomona ba policier mindele na ba policier mboka na biso place oyo salaka. Bon, à ce qui concerne matière et formation, ba critères ba nini, je peux dire que toza toujours ndenge moko, mais néanmoins ils a problème peut-être et environnement parce que mon mboka na mboka ils a un environnement nango. Mais sur le plan, il y a concept. Donc, il y a la police. Donc, voilà un peu, c'est ça. Les lots, toko le baboy. Nazo simba ba question moko oyo bande ko balela kana komo na bino. Parce que les lots sont mboka na biso ka police salinga boy, police sali boy. OK, police on ba konzango ezande bino nde bofandi liboso na ngai boy. Est-ce que policier o azana teni akoki ko kota pe bar na ebité ndenge yo tangeli na poto. Est-ce que na ebité a peso na poto na monate na tanyo so na vanda na poto na monate policier na kata bar na kata nganda aomela masanga. Est-ce que na teni na nzoto na munduki est-ce que ça permet que policier ala ta teni aya pe na tamoko ta mort na air service amela masanga na bar na ba civil? Merci pour la mutuna nayo. Je pense que quand on parle de la police, ils ont déjà na siluga otolobaka, la police est la mère des armées. Donc la discipline est la mère des armées. Maintenant, na discipline ya police, ezali otobenga ka loi portant statut ya police, otobengi par exemple le règlement militaire. Na kati wana kokuta ba critères ezali, donc ba instruction parce que service local la police organe wana plutôt ezali organe moko ezana ba discipline nango. Ndakisa ndenge toza awa na kati ya plateau, oza pe na ba discipline obino bo imposa. C'est comme pendenge moko na police, eza pe na discipline nango. Donc, être un bon policier, à kotambola conformément ndenge mitindo do mibeko ya police eza kosenga. Hormis constitution, nous avons aussi une loi portant statut de la police. Na kati ya loi ba koyebiso que non, eza interdit. Par exemple, mutaza na tenir la police, a ko se retrouver te na bali otobengi ba débit de boisson par exemple pendant les heures de service. Hormis musala, c'est comme ngatoza na yo awa, loko les a émission eza to koloba pona qui ko éclairer ba peuple na biso na koya na tedite entre autres na zala mboka ya bapaya mais na kacha ya teni eza interdit. Donc voilà pour ne pas aller trop loin mibeko est autorisé te ke batuba mela masanga na teni siko tango talaka ozotala biso to talaka ka na mboka na biso police un policier na mundu ki na teni toujours mais azo bina devant ba civil bino bakonzi à la police ya mboka na biso et pas na bino elobelaka bino nini tabo monaka bande kwa marque wana. Bon wana nakoki koloba eza ba moi ba dérapage mais eza ba kamoko un peu isolé ndakisa ndenge toza na kati ya mboka France tokoki koloba pe ba bavir pe salamaka. Donc ça fait partie aussi de l'éducation de tout et chacun parce que la première des choses il faut savoir la police ezali organe moko instructionnel. Donc, tant que ça peut être formé. Hormis ça, l'éducation, ça vient de la famille ya mutu esika uti. Yango bona kasoki mutu ayi na kati ya police ba ko sembola na ndenge ya mibeko. Mais kolobate ke non, police union so ndenge ezali wana ba policier ba ki dai quand on parle un policier du peuple, je suis un monsieur au service du peuple. Donc être un monsieur, c'est un noble. Moi je ne pense pas que mutu aza formé a qu'il y a un dérapage, mais néanmoins, il y a un cas isolé. Ce n'est pas qu'il y a que généraliser. Donc voilà un peu ça. Bazoaka bino ndenge bozoaka ba policier, bozoaka bango ndenge nini. Bozoaka bango il faut policier attendre classe ou bien azaneka musclé, azanena forme mutamakasi pour comment la police parce que est-ce que ba policier na biso d'abord tous sont normal. Ba kinda ma classe neti oyo tanga. Oui, mais exactement. Na kacha police ndenge na lobby eza organe moko bien organisé, il y a des critères. Par exemple, pour devenir un policier, critères à l'ibosé Sengaka à ce qui concerne la capacité scientifique. Hormis ça, bah, tenir compte de l'aspect capacité physique et à moto. Bah, la bonne moralité na yo, casier judiciaire na yo,
tant ba moni ba réunir ba critères on a nyonso nde ba kopesa au test pour que ba yeba comment ba ko admire yo et puis ba orienter yo kendo sala formation na yo. Est-ce que les policiers na biso ndenge otala bango basala ka formation wapi na Congo ou bien ba ka sa formation na poto parce que ngana biso ki policier à poto aye ko kanga yo on a beaucoup de respect apesi bonjour messieurs voilà comme ça tu ko par rapport à likamuboy mais oya biso ezalaka na ko kanga na bambata na ko tombola mutu na bilamba ezali ndenge bo apprendre ka ndenge mboka na biso ou bien za formation ba maswa. Non ndeko David omoni ndenge ezali wana c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Omoni na kati ya musala ya police eza musala ya mibeko otolobi ke où l'armée et la discipline est la mère des armées. Donc quand on parle de la discipline, c'est la police aussi. Alors en ce qui concerne les comportements, eza ba cas isolé. Na ndenge otuninga la makambo etali formation na kati ya mboka na biso tozana ba centre d'instruction o ba bengi yango CI. Donc mutu tango akendaka avant à se retrouver la police, il faut kenda ça la formation. Ba formation eza na ba catégorie ebele. Par exemple mutakei ba former état qui abimi agent de APJ to benga agent de police judiciaire. Mais tant a komi ko prester na kati ya unité ba ko tenir compte pe ya kirsis na par exemple so que sengi akele ko sala ba formation moko un peu élevé tel que a comment OPJ n'est pas oublié quand on dit que tout policier aza lokola agent ya police judiciaire. Donc a ko joper formation ya matière etali ya matière judiciaire. Et puis, ça n'a pas catégorie par catégorie. Donc, voilà un peu, c'est ça. Voilà. Toza, na rappelé bino, toza na mokonzi, colonel Dani Oleko, oyo azana biso na kata plateau, les deux tozo à la police. Police, mboka na biso, yango tozo à lelo. Mokonzi, policier, azape na besoin de sport, parce que yo, au komaka na période, moko so yo ko luka mutu bi oye, so muta raté. Abeta ma makasi. Oza muta makasi à part la police nengo vandi boy oza boxer à makasi au bundaka. Est-ce qu'un policier faut ça ka sport? Bon, merci pour la question. Je pense qu'il y a quatre critères tant on a été koloba aptitude physique. Être un bon policier, il faut dans nos aptitudes donc conditions physiques ils ont autorisé. Et même il y a quatre unité na biso ndakisata na poto komona toza la ba journée o ezaka uniquement pour na sport. Okuta ba différentes disciplines ezali par rapport à mutuna mutundenge à se spécialiser. Donc bref pour nous répondre oui policier il faut la na aptitude physique et puis sengeli à ça la physique parce que même ina misa na biso ya commandement au mona par exemple so to pese exemple to bengi rei na kati ya rei okuta et moko eza kolobela exercice physique. Donc mouvement il faut aptitude des ala. Mais cela ne dit pas que être un policier un sportif par exemple na kati ya la police au kende ko bunda ba combat de riz soit au kende non là peut-être na kaya ba défense légitime et ça a permis quand même yo pour se défendre. Donc voilà un peu ça. Phénomène o ezo silate pe et si la raté na ebité et aux alati so rozonga ou ba na ebité kuluna d'abord n'époque Mobutu kuluna asala kité mais yo zaki déjà mokonzi zaki des policiers. Oui exactement. Mais kuluna euta wapi phénomène wana kuluna pe azanani. Bon omoni likambu kuluna d'ailleurs premièrement il faut yeba soki totali kombo babengi kuluna ezali donc ba abréviation moko euti na ba ndeko na biso ya Angola parce que mo wana eza na kati ya portugais. Mais kuluna eza lokola komona bana o par exemple ba sali ba désobéissance moko civile ba troubler ordre public yango moni ba koma ko benga ngo mais na loi il n'y a pas par exemple une infraction où le législateur va prévoir que infraction kuluna ça n'existe pas. Mais ils ont peut-être ceux qui va troubler ordre public ne va commettre une infraction. Il y a droit commun. D'akisa ba cause blessure volontaire, ba cause la ba donc ba menace il y a ba catégorie nyonso. Yango moni ne ba komi ko benga ngo d'une manière générale kuluna. Premièrement tant ba troubler ordre public. Après que troubler ordre public bandi ko commettre ba acte ezali contraire ya mibeko ya mboka. Yango oui c'est ça. Phénomène wana ici la kate pourquoi? Parce que au mona bakangi mutu lelo kuluna oyo balaxi na masina. Mais kuluna na 2 semaines 3 semaines boyebi kake makala ba maman watikali kimia. Ba kuluna na zongi lisusu. Kuluna bakangi semaine prochaine abimi lisusu bukolela ni 2 mois passés. Donc na ebité
et ça la makandenge et ça bino la police ba boyo kana ba famille o ana ke moi no bakangi apesi quelque chose pour bimisi parce que mutu bakangi et ça muta kati mutu lito imokonzi muta bomi mutu muta zokisi ba muta violer na kata ndako ayiko yiba mais au moment na asa libanda lisusu non Nico Jola c'est d'ailleurs pour information sur ko tali mikolo même avec nouveau ministre Nabiso Titel au intérieur a ju ba mesures rebelles et puis ba renforcer même na ba matériel banje pour na ko permettre ko éradiquer phénomène no ba bengi kuluna parce que ndengo chotu na mutuna par exemple bokangi kuluna lelo botindi na parquet lobby par exemple à se retrouver na liberté il faut yebake pour mutuna mutaza na tâche ya responsabilité tel que na kacha la police iso qui a posé ba acte à quoi appréhender par exemple un kuluna a qualifié infraction to bien ba fait a constater qu'il y a des faits infractionnels par là à préparer dossier na ya bonne difforme à orienter on a qui des droits et tant ba rotinda ngo eke na parquet la menace ça devient makambo etali parquet via procureur ba magistrat ba koyeba koma ba koyiko continuer na procédure mais cela n'empêche pas que mutu par exemple parquet na prison ba ma payer ou ba fixer na dossier na tribunal soit à bénéficier liberté provisoire so ka zongi na kati ya société et que aye ko oser les sous ko commettre ba bavire mais police a kotia maboko pe akozwa orienter mais ce ko kotia maboko ngo ka le même mutu wana to moni ba laxer na télé semaine mois prochaine ba laxer azo sala batu eza ba jeune mususu baza wana poni makala ilobela ki le côté asali plus de 10 fois na makala akota kabima ya to bike bino ba konzia biso la police comme si bolia ka mbongo boswara na ba famille ya batu ya ba jeune wana non mais eza pratiquement impossible boni nengo za koloba wana oui c'est bien bon mais police a sali musala na e a orienter ngo na parquet otobengi acquis des droits par exemple tango mutu akei kuna quel que soit zonga na société nous on est limité il faut yebande ko David batu na batu baza na étape na bango police a sala souvent étape eza préliminaire par exemple vous allez voir un OPJ à attendre ici procès verbal otobengi PV à réunir notre OPJ, à orienter na qui des droits. Parce qu'il y a des fois, il faut comprendre les choses. La problématique, c'est quoi? Même la population nabiso, il y a des fois, bazakana manque, il y a tout le bakilti, wana ya kolobake, oye kofunda ou odenosaki, baye na mutu na la police, basambisiye. Mais yo pe plaignant, il faut ça là. Tant que bakotinda dossier na parquet, otobengi na qui des droits, il faut ça la suivi. Ou soit au cause à l'accompagner d'avocat conseil na yo, pour ça la continuité à dossier pour que baye ba comment ba soit ko fixer dossier dans le tribunal mais pour la police azal sous le monsieur ko sala wana te donc voilà et puis babilo comme monsieur zakana sans wana ozana kati ya mapinga ya mboka na biso boza ba konza mboka na biso j'espère ozota la makambo ezoleka na est à Congo depuis to vandi guerre ya est à Congo bino ba konzi otala kango na lisunini bomona kango na lisunini pourquoi guerre ya est à Congo ici la kate. Non, mais au moment où, par exemple, Toko Kolobambo qui est agressé, malheureusement, Naza pour répondre à ma cambo étali politique, parce que biso police toza apolitique, toza na mission. Par exemple, quand il y a par exemple conflit, il y a ba état où il y a la guerre, par exemple, là il comme domaine à armée. Parce que armée de azoka les défend, police azali toujours pour na koyeba ko protéger et ko battre la ba mabele na katia ba ville. Mais ce qui est commis secteur territoire n'a soit agressé, menacé, c'est l'armée maintenant qui prennent les devants pour nous faire la face par rapport à Bangouna ou Bazako menacé. Au sali ba formation est belé na mikili à poto, au voyager tellement trop, les autres anons à Paris, au savement parmi vraiment ba bundeli mboka na biso ya minene. Ndenge yo moko talaka, biso mato capable ya kolela ka mikolo nyonso, neti bana moko amike, neti bana basi, kolela ka Rwanda sali biso bo, Rwanda sali biso bo. Yo antaki mapinga ya mboka na biso na Rwanda il faut que Rwanda sala nezo sala biso. Bon, je pense que ndenge na ocholo banayo malheureusement naza politicien té là c'est pour les politiques mais en réalité biso toza wana kolela na cadre zolo bana je ne maîtrise pas vraiment bien ça mais néanmoins toza ko ça toujours face pour preuve aux hommes la même armée na biso et zo ça la face ko landate ba il y a des fois ba grimace monsieur César au salama il y a ba folle rumeur par exemple non mais en réalité armée azako ça musala naie parce que l'état congolais a disposé ba moyens et puis ba tie ba responsable oyo bazana ba capacité à ça la face mais en ce qui concerne makamususu ezali eza ba traité là est comme à niveau international
ba traiter ya mboka. C'est ce que je vous dis, moi je suis à politique, malheureusement eza ba mutuna on a koyeba kolimbolelo ngo malamu te. Donc voilà un peu biso tozo parler si makambo était la police. J'aimerais bien que ceux qui sont solo li na makambo ya police na ozala na facilité à répondre yo par rapport à mituna na yo. Tango zota la mboka na biso na mikofana na mke na mboka na biso blocage cause à côté. Bon, parce que poubelle partout. Banzele zate. Pasi na pasi batu baza kolela. Mais tandis que tout mon na mikila poto. Osomona ndenge mboka mundele ezali makamutu mais majorité batu bazana gouvernement na biso batanga awa bakola awa bavanda awa na moko blocage ya Congo juste ezala ka place nini nena iba parce que ngavuma na okumisa nzambe mission lelo nazo sala ngo bien manotunga parce que koyamba mukonzi bone à la police neti yo batu balela ka mingi parce que za facilité oya na plateau de télévision awa na poto pe oleka onzi maboy blocage ya Congo eza place nini. Bon, merci Ndeko David. Je pense que yo za mupanzi sango munene ndengo za boye ngana ko souetaka mbala mingi pe oya kamemi na mboka oye bakolandela batu na batu selo ba domaine na bango za kwa lelo ozuli baku ya ko kangangai po ke oyo kangai ngana ko loba beaucoup plus na makambo etali ngai. Mais soko tali makambo susu selo organisation mboka tu eza partout le kwandeke to za boye Okuta gouverneur Azali ya ba mutu na mutaza na responsabilité na ye makambo etali célébrité mais au moni problème ya ba congolais surtout me ko chité moi muke et ça problème pe ya civisme au moni soki to zongi moi sima na ba année antérieure to kotala ndenge mboka ezala ki biso to botami époque maréchal to kepe misa soda époque maréchal au moni to sala ki na par exemple makambo etala ki ba salongo il y avait des exigences ko pesa ba conditions parce que balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même les dakisandenge toza na kati ya plateau soko coach au moni plateau ezana ba norme nyoso esengeli parce que ça organisation interne c'est comme imutunyo so comment voulez-vous par exemple liboso anda kuna yo zo linga ke l'état ya abongisela yo ou akire ka niveau na yo eza bouché non. Ça dépend. Il y a un moment où la force reste à la loi. Et il y a d'autres choses. Il faut que nous battions le civisme. Où il y a sali désobéissance. Il faut appliquer Mibeko. Voilà un peu c'est ça. Ce qui aux autres là, si matozo simamouké, n'époque il y a maréchal Mobutu, n'époque il y a Zaïre au travail qui, aux akina Moussala. Tant que la police y a époque wana, respect bazaki nango, ndenge bazaki faire population. Police y a époque wana, ne police y a lilo. Différence c'est quoi ani? Bon, on m'a dit yango tozoloba monde soko tali n'époque wana soko o meki o tenir compte il y a par exemple il y a nombre ya bateau bazalaki na otoza lelo o moni ke zandenge mokote. Mais oui, c'est vrai, armée zalaki organisée donc d'une manière générale, armée zaki comme au jour d'aujourd'hui. L'État congolais a disposé de moyens. Tout ça, la réforme. Quand nous avons, par exemple, nous avons eu formation dans la Belgique. Ils ont mis sur le nangate, na bimisi na individualité pour nous faire la formation. Mais l'État a tiré des moyens pour que tous soient formés. Même les lots, ceux qui sont zongi moi muketo mati likolo. Oyaza mukambina biso commissaire général à la police. Ce côté général, commissaire général Nabiso général Longaboni, je les salue aussi à Passa. Mais c'était technicien d'état-major. Aza peut breveter d'état-major. A tangi na poto, a joué ma formation. Mais a sali depuis l'époque à Mobutu. Quand vous allez voir ma commandant, il y a grandes unités, belé, ils sont formés. Et même il a quatre chambeaux cannabiso, ba officier baza formé. Mais problème est ali, na ba moment où tozo qui nango ezali, bataille à ba turbulence. On est à politique, mais tozo ta la pe ba réalité. Oh tozo vivre na quatre chamboka. Ce n'est que normal, moi, bah, dérapage, ça. Mais pour information, police n'a pas formé. Parce que ceux qui police, c'est qui formé, bah, m'sou n'gay ko yambanga ipe liboucha plateau na oti. Bah, ka isolé, ça la papa. Même on a poto to fandi. Il y a tout. Ceux qui to zongi moi mouké. Même il a pas Amérique. Tout le monde a pas dérapage, ça, bah, il y a police. Tout ça, na kacha Saint-Denis. Ceux qui moi, si mana Saint-Denis. Il y a baba événement et ça la maka policier kakaye wana bino bolobi ba policier à Congo Moussa na bango ezali ko ça la tracasserie tout ça mais il y a des fois il y a des cas ici vous allez voir un policier qui est en connivence même avec Ibano oyebi ki bateka ka mo ba biloko ya mike et il y a des fois il est pas comme fournisseur na bango mais cela ne veut pas dire que non
police française et favoriser biloko wana. Donc c'est comme chez nous, il y a des cas isolés zalaka. Ce qui aux autres là ba teni o ba policier na biso ba lataka bino moko ba konzi bino ko lata teni kitoko parce que nga lula ko mingi na teni na lula ko trop na teni avant na ya poto na za so na monyo na teni na sepelaka osana nzota bien osana taya bien bonne longi makamutu nzamba pesa yo pembe mais comment ba o ba na sina bino ba na problème ya olata okomona policier otali teni ya policier ozo tuna oyo muyibi ou bien ndoki ou bien za mamutu ma aolata bilamba ya mboka na ye ya lokuma mboka na ye oya sombite po teni ya ba policier na bité botekela ka bango ou bien bosaka ndenge nini po bino bakonzi ya la police bolata kitoko ba mbolombolo na bino nyonso na balata mabi. Bon, merci Ndeko David. Na bazi na mutuna olobi et kozala moi bon fait kolobake ba policier baza salité c'est comme na lobela qui on est bandelia eza bakai. Vous savez la propriété ça dépend plutôt na mutu. Soki na zongi ka na même yo moko ndenge ozawana. Tozo sana we mission c'est pas pour vous flatter mais kota la lolenge yo zali propriété na wezo lakisa lolenge yo zali plateau na wezo lakisa lolenge pe yo zali même wana mboka poto. Vous pensez que batu nyonso baza na kati ya mboka poto baza propre? Non, to fingi batute mais tozolo ba eza constant. Mais na kati ya la police eza musala ya discipline. Policier discipline na ye bandi na teni na ye. Bakotala ye lolenge azali soki ba constater que policier mbala mususu salité ezali bakoye bakopesa ye etumbu. Ozomona teni wana eza teni eza teke basala kao yo général to yo colonel yo nde ba peso ba teni ebele non mutu na mutu bazo doter selon catéchiste à la police ba ebi par exemple parents on peut doter 2 fois mais ça dépend aussi na mutu parce que mutu musa ko zalaza na bilamba mibale ye moko ko yeba ko tia propriété nango pour ki amona na malamu na mabo na miso abato et biso pe na kati ya police to ko autoriser te tango ba moni au policier oza salité yeba ke ba repesa yo etumbu auto benga ka violation des consignes parce que na kati ya consigne eza ko dépendre na lolenge ya kolata teni na lolenge na yo ya kozalela tout ça ça fait partie na kati ya discipline parce que au comme lokola main d'œuvre ya l'état donc comme oza na kati ya service instruction oza ya mibeko ba komema yo pe conformément ndenge mibeko esengeli ce que zota la police na biso lelo oza sûr que police na biso bino na population voici que botamola nzela moko parce que policier za moto aso kengela ndenga na yebi a okengela ba bien na net na poto police a kengela ka ba bien mutu na mutu est-ce que bino na la police na biso ya Congo voici que bino na peuple boza moral moko bi botamola ka moral boza kwa mpuku na nyao non omodi policier azala ka lokola mbisi na mai oto bengi mbisi na ibali ndenge na oti koloba tout à l'heure eza toujours baka isolé. Et yo pe ko yuko zwa ndenge ka kozali soko ke rotuna pe na ba population bango de baza mieux placé ya koyebisa yo police na bango akopera na bango akolaborer na bango malamu pour preuve tant organiser ka ba service auto beng ba service intérieur ba tourner ba patrouille bani tout ça ko veiller ba to baza ko tambola 24 heures sur 24 heures c'est là ils ont l'accès que bazo faire confiance na police na bango osana poste oyo fo ozwa okamba na mboka na biso pourquoi ni kakatamizo zala toujours na tourna yo nous a toujours na blocage non moi na tanto solo la yo nde te fosi mama kamunyos non bon fait wana eza ba cuisine interne omoni na kacha musana biso ba ponakate ke ngai par exemple x pesa ngai place bon non là ça dépend na autre baka na sous bénédiction ya yemoko mokonzi mboko to bengi commandant suprême biso tozana ba pété za ya minene ndakisa kozala kwa colonel fuloko moninga na zaboye eza ba pété ya minene soki esengi fonction erouta na ye moko mokonzi mboka donc nde ba décidaka à travers ba konjo ya biso et à police y compris ministère titel na biso donc voilà un peu c'est ça soki caméra na biso yango yo ezotala yo yango nini okoki koloba na peuple congolais azotala sur la police omodi eloko ngala koki kosenga na peuple congolais aye bakopesa confiance na police na ye omoni tolobaka ngo toujours moni likambo etali sécurité ezali likambo ya police ye moko te omoni police akoki kozala en amont mais population esengela azala en aval donc c'est-à-dire toza ko accompagner makambo etali sécurité
ndakisa soko talibiso na concept to bengi ya police de proximité toza ko parler sur makambo etali ezalaka nini bato mi ba comprendre pour police ya proximité za doctrine o esalami na association na collaboration avec Union européenne o ezali kolakisa collaboration to bengi toza ba principe na biso to bengi ya 3P3R par exemple partenariat prévention proximité redevabilité respect des droits humains résolution des problèmes. Donc ça fait partie de la critère wana où ça peut permettre. Alors au moment où il y a réforme et la police à proximité, il ça a beaucoup plus collaboration na population. Population sengela zala na ba méthode to benga il y a dénonciation. Pour ceux qui bango baza ko dénoncer, ça va nous permettre ou te koloba makambo etali kuluna. Mais kuluna baza na kati ya société kuluna ezali kaka bana o biso toboti baleki o tozana bango ba yaya nde il y a d'autres personnes o ba se rebeller ba komi ko créer ba phénomène to bengi kuluna mais baza ko vivre na kati ya société yango moni faut ba auto dénonciation salamaka parce que ceux qui auto dénonciation zo salama ça va permettre à la police de poser des actes mais ceux qui auto dénonciation zo salamati police ya koyeba ndenge nini pour na contrer ba makamusus entre autres police a kangara maboko te raison pour laquelle tobi police a travaillé qu'à 24 heures sur 24 heures même ils sont comme moni mikolo yo obeki ko sala o sonde yo za mopanzi sango okomona police lelo quand même ba renforcer ba moyen ba gen ou ils permettre ba komi ko réduire ba taux parce que ba arrestation ba za ko appréhender ba kuluna wana à chaque fois pour na koluka koma ko éradiquer phénomène wana. Voilà. Question à souka yango to komi na biso na souka poto za opeta mingite. Est-ce que vraiment est normal commissariat à la police eza na kata conteneur na mulunge batoboli mwa lidusumo onetika bazapi na kata ya prison commissariat ya mboka na ta mwa bamboka ebele na za pepe na 52 pays onga na mona mais mbali boso na mona commissariat vraiment komi commissariat à la police mais bureau na bongo eza na kati ya conteneur. Donc conteneur moko boy normal bakati kaka batie bakiti na kati bavandi tandis que mboka wana bato bazoyiba ba millions bazoyiba ba 100,000 na seconde neti 10 euros mboka munene neti Congo ti lelo biso to wana na position ya ke commissariat ezana conteneur mais na ba pays mingi Afrique na tam même na Brazzaville à côté so côté na la police au monde na la police a tota mona na poto so ngo côté na la police au monde ko le pango mutna ma campagne le pango me vanda makamutu et vanda senti au commissariat toilette ya bien makamutu ya bien on senti que policiers zo vivre là dans la place ako qui ne paye kuna zubilo ka kolia atina table ali siko ku zo la police et loko ya lokumu bongo kotia ba on a kati ya conteneur ke oyo commissariat ya Matete oyo ya Lemba oyo ya Ngiringiri oyo ya boy est-ce que eza normal na ebele mbongo eza na kati ya Congo ba dollar ou bien ba minerai o boyebisa ka biso po biso to koli diamant Congo mboka diamant ba or mutu mwa yibi 100,000 50,000 ezokende ka bongo ba monyo ezokende est-ce que biso matuko bo mériter bino la police bo vanda avuma na kati ya ba conteneur. Merci ndeko journaliste na mutuna na yo mais ndenge na uti ko yibisa tout à l'heure l'état congolais azokanga maboko te parce qu'il y a même un budget où ezali pour na police et na au jour d'aujourd'hui soko meki même cautionné aux amo panzi sango mais quand ça la investigation et vous aurez quand même des témoignages à comment évolution surtout avec l'actuel ministre de l'Action intérieure tout le monde quand même moi va avancer ezali. Oui, c'est vrai, police quand on dit qu'un policier c'est un monsieur au service du peuple a mérité azala na ba valeur ba honneur a sengeli pe azala na ba condition ya malamu ya environnement et sengeli là ce n'est que normal l'état pe azo kende muke na ba moyen mais ce n'est pas que toute la police ndakisa ndengo moninga liboso ya plateau na yo et vous pensez soki na bengiso na kati ya bureau nanga okutanga na kati ya sia conteneur je ne pense pas et na kati ya bureau ezali l'état congolais nda disposer ba moyen parce qu'il y a d'autres choses ça dépend aussi il y a organisation soki na zongi na ozonga ka na organisation ba pesio mo etenya mabele yondo koyeba ko embellir ngo pour que ça na ba conditions esengeli malamu bien que dans tous autres travailler mais l'état disposé à chez moi ba moyen et l'état à chaque fois toujours vivre net lelo na koloba moyen ko sala commentaire ezebele te yoza mo panzi sango munene mais ka ko sala ba investigation na kati ya mboka
balandaka yo mokili mobimba okomona bakwe misusu ozomona ke o ministre ye moko azosala ba descendre sur les lieux aza ko implanter même ba poste ya police et puis ba réhabiliter yango ba tie bango na ba conditions o esengeli policier à vivre voire même comme ba bureau ben ils informatisé bien que moni tokoki ko comparera toujours tendenge toza na mboka poto na mboka na biso yango mo tozo ke malembe na ba réforme au fur et à mesure et hormis peut-être mboko yebi yo moko te koloba izala mwa mikakatano et makambo ibele ya ba mikie mais qu'à cela ne tienne l'état a quand même ko ça l'effort ya ko tia ba moyen parce que police ezali pilier na domaine etali sécurité parce que ceux qui police azali à côté en faillite donc il ça la passe yango moni police c'est toujours l'état za ko kanga maboko te même sur les plans réforme baza ko former batu ndenge bino boya ezanga ite ndenge moninga boza na batu ebele bayaka bazo ko renforcer toujours ba capacité pour que police na biso za na valeur donc je pense que peut-être à l'avenir beaucoup mona pe moi ba avancer beaucoup mona pe changement kozala mais loko to senga ka population jongi sa confiance na yo na police na yo population a sa confiance il faut que longwa la biloko yo ya ko mona police na bino bokoma ko critiquer kaka oh non ba policier à Congo ya nzala oh mibi non ce n'est pas ça. On peut pas encourager des cas pareils mais il faut quand même qu'on soutenir qu'on sa na fierté ya police na bino ya mboka parce que ça même mère bofay na mboka bapaya il y a des fois toza ko mona pe ba dérapage toza ko encourager en côté mais balobaka petit à petit loiseau fait soni tozo kende na yebi ke ba expert bazali toza na mokonzo ya biso commissaire général à sa breveté d'état major azali toza na eli même ba commandant ya ba province bani to yebi ke ya bato yo bazali na ba capacité baza dynamique ba ko sala effort ensemble na biso ba o tozo lo baliboso na yo pour que totambusa police na biso kende pour l'intérêt à peuple voilà to komi na biso na suka to zo mokonzi ba solo akana mingité na ndenge ya respect ya bakonza mboka na biso voilà biso topesi merci parce que asali passage et pas na biso mais question moko ya mukia suka o to ko rater ngote etikala ya solo kombo ya Dani Oleko komona yo force de frappe ezali par rapport que faire azakina concert moko abanai ko beta bazo ambrouiller faire fa bakanga faire bakangete na la police mais ba menacer kaka na batu kaka ndenge saka na concert oyaki aussi faire na loboko okitine na se batu bazo panza na bango moko ti okende na mutu kokoti si faire mbamo abike abani ko bengo mba moko colonel Daniel Oleko force de frappe faire mutapesa ko mbona ouais merci bon on est dans le cadre de divers mais yo moko je pense que oyebi pe malamu oyebi avec certitude ba mituna bongo peut-être okokai pe retourner pas na ye aza mieux placé ya oyebi sayo peut-être et tout ça ni tinda ki a baptisé nga et là trop bengeza ba sobriquet mais asala ki yango ye moko ayeba ki pour ne pas que na mi bois ki la ba fleur mais ye moko ayebi quand que les aki na contexte na circonstance nini o esenga ki oui c'est vrai. Moi, je pense que yenda za mieux placé ya ko talisa yo mokolo ya mbaye pe na plateau na yo o meka ko poser question wana je pense même il y a ko témoigner pour l'importance de la police tango zota la sikoyo tala ye okolo banini chance ni lokoko pesa ye po bientôt a osala awana avril na kati ya la défense Paris la défense bon vraiment merci par rapport aussi à ya ba savoir ya ba valeur na yebi ke ya kokende liboso lelo ezo sa pe quand même moins seconde toujours mona par exemple makambo ba musique ezongi na ndenge quand même EDP bango na ba domaine na bango et en connaissant aussi la personne je sais que na ko bois qu'il a écart ba fleur nzamba accompagner pour que ba projet na ye et les capé na ndenge ya malamu mais na yebiki eko sala toujours malamu ozana bato apesa mbote bon malheureusement bon na yebite bato ya kopesa mbote premièrement na bandi na yo moko na sengi merci parce que yonde oye ko lukangai poto sala émission donc vraiment na constater quand même moi ba valeur oyo importance oyo pesingai et sans oublier bande comme so pe ba tokuti na kati ya plateau malgré kotanga bakombo ndakisa
nakoki koprofite kopesa mbote mpe na oyo anga lipasa oyo babengi Pichu Kibanda la fondation. Donc voilà, donc sans oublier mpe Olivier Kabwiku TBK ouais. Oyo anga ndeko mwana mama Alino Sene Alain donc utalaka wana za yanga ya tango nyonso. Donc voilà un peu ça. Voilà, merci vraiment Mokonzi Dani Oleko, force de frappe, mon colonel, Bisotopesio Bercy, Ndaku Nayo, tout le temps aux Paris, tozana yo ensemble. Voilà, biso to préparer calamité tozana Congo pour tozana ba tournage ou tozo préparer pour namboka na biso Congo, équipe Mobimba ba ozana biso na Congo. Topesa merci mingi na fondation Pichu Kibanda o azota la biso, merci na yo o yazalaka tout le temps na Mokonzi Dani Oleko, force de frappe. Topesa merci na Olivier Kabwiku TBK, merci place au Talabiso, topesi mbote na scénario, Alino Sene scénario, Ikone Abilamba, Atalaki Biso, Ritz, Mbonki, Lukoki, merci na yo, César Bolts, Ngabi, Atalaki Biso, Chris Ndongala, merci na yo, merci na réalisation, ya Marnotunga, Tolobakaboye, Sukinzamba Zongite, Toko Kutana, na prochain numéro. Kimia, na Mabota na bidon.